Bakonzi babikolo mingi bya Afrika ya katikati mpe ya Est bakutani lelo na Bujumbura na Burundi na masolo matali bitumba na ekolo Congo Démocratique. Evariste Ndayishimiye ya Burundi alobi ete ezali mpona kobongisa mambima bokengi na monyele ya RDC. Bayi Conseil ya Sécurité ya ONU bapameli makasi bitumba M23 bizongeli kosala na Masisi na Nord Kivu mpe likama bitumba biye bimemi na bavandi. Na liyebisili ya lobi loleki basengi M23 kosukisa bitumba na kozela te. Papa François wa Roma akutani lelo na bakimi bitumba na Soudan du Sud epai abandaki mobembo lobi loleki sima na mikolo misato asalaki na RDC. Papa wa Roma azali na Soudan du Sud na bakambi babi yamba ya Angleterre pe Écosse pona kosenga kimia. Nzoko moko ebomi bilenge ba Kristo babale ba eyamba na ba orthodoxe ya ndako ya Nzambe na sud ya Éthiopie.